Ingeta, 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 la famille, Ingeta. Bokota, 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 Bokoto, 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 dossier sur dossier, affaire sur affaire, makambo sur makambo, bande konanga, kola la kola mukana, ya pasipe, mawa kola la kola muka, na ya kolelisa, kola la kola mukana, mokili mawate, kande na yebsa rabino, soki makambo, ezo sala pasi mingi, na motema, ezalaka toujours et encore, musala na biso, toya koloba soki pe makambo ezo sala pasi mingi te na motema ezalaka toujours musala na biso ya koya kobetela bino lisolo ya koya kobetela bino sete kaka ndenge makambo ekendaka pe makambo etambolaka. Grande ma joie de vous retrouver encore cette soirée, surtout sur notre chaîne Étoile Lune Inès TV. Salut, salut, chers Bouchou, salut, chers abonnés, salut, chers connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis le bien, super bien, par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, yalelo toye lisusu bande konanga kande na yeb sarabino toujours et encore soki ya koloba ezali nakoya soki ya koloba ezali te nakoya te nayaka toujours soki na monike ba dossier ezali ya kolobela ezali ya kobetela lisolo ezali yango bomona kanga nayaka toujours et encore na lombangu lelo na ye na dossier ya mama na biso Mbiliabel bande konanga kande na obetela bino lisolo kandenge to solo la affaire ya liwa ya mama na biso Mbiliabel bande konanga mama Mbiliabel ango akufi to eza ba histoire ka ndenge ba réseaux sociaux tambolaka to eza nango makambo ya solo to eza ndenge nini avant ya kokota na mozindo ya lisolo o ya mama na biso Mbiliabel ekozala bien na ya nanu ko sensibiliser bandeko na biso nyonso ya sika. En tout cas, si c'est la toute première fois, ya kokota penza na chaîne Nabiso, chaîne moko kitoko, chaîne yaba analyse, sombre, chaîne moko yaba information, pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et ko sala biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Bambote nanga na yemoko linda bukulu ya balinda bambote na madame Gracia Mpoi na pesi bambote na mama Lisi mpitu ya balisi bambote nanga na mama chérie mama d'amour mama Eugénie Zemanga na pesi bambote na Franesse NM Franciel NM et pourquoi pas leur tonton international tonton Amos Kazadi sans oublier madame Naz Kazadi na système moko ya kitoko pe na système moko ya malamu penza mingi makasi. Voilà. Toye lelo, toye na makambo, toye lelo, toye na dossier, toye lelo, toye na ya somo, toye lelo, toye na ya koleli. Année ya sika, solo ya sika, agrandissement des troisième jambe, qui mobile ye salakate, pe ezamu kie, mama azo sepelate na mbetu, na gavke, elamu pi feti zongi, ba mama ona ba problème ye ya mabota, myome, fibro, trompe, kiss, règle abondante, ménopause, ata, komi na 65 ans, mama, okobota mwana, yoka bien, dépression, maladie mentale, autisme, ata mwana alobakate, mobulu makasi, tope alalakate, tozali na solution, na gavke, bona loposo, totikali simate, vergete, babengi nduta, bouton, tache, 5 jours ya bamba, hoteli lokola lilala, teint uniforme, tozali na gamme complète, ya kopakola, ya injection, ya comprimé, ya suppositoire, esengo ezali, mama, olingi ovimbisa, tolo pesima, sans opération, benga biso na lombango, papa, mama, yo oyo otungisama mingi, na maladie, hémorroïde, interne, topé, externe, yoka, na 2 jours ya bamba, omoni changement ya solo, ebongo, ona bokono ya, diabète, AVC, tension, topé, obésité, cave-cœur, golo solution, perte de poids, naturellement, au coco ta salle de sport, théo, na kisi ya comprimé, P injection, na cave-cœur, au zongi mobimba.
ba produit na biso ezali 100% naturel et salemi na ba plan industriel Allemagne pe Angleterre na Gavker oko sepela. La santé n'a pas de prix, la famille. Quand les toyeb sarabino, battez la santé. Ce qui est battre la santé, na yote, mutu mokote, akutika la ko battre la santé, na yote. Eza toujours ya motuya, eza toujours ya malamu, en tant que mutu koyeba kandenge nini, ya ko battre la ka surtout et encore santé. Good news, bonne nouvelle, sango, yamalamu la famille, abaki njema, Gavker ayena ba solution, yamakasi, Gavker ayena ba solution, ya kitoko, concernant surtout et encore makambo, yamabota. Kande na bete la kabino lisolo, pour la bande qu'on a biso nyonso, oyo mabote ezotu misaka bango, je sais qu'il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de gens, oyo, surtout ya basi omona, kobote ezo yate, ameki meki na banzila nyonso, mais ezo simba kaka te. Yango Gavker ayeli bino ba solution ya kitoko pe ba solution ya makasi pe ya malamu concernant makambo surtout et encore ya mabota. Pona bandeko na biso nyonso oyo bomoni ke non problème ya mabota eza na côté na yo, en tout cas benga Gavker na ba numéro oyo ezo sala ba défilé na ba bande d'écran na bino bokokota en contact direct na Gavker. Voilà. La famille toyaki kolala tolamuki na basango ya mawa, toyaki kolala tolamuki na basango ya pasi, toyaki kolala tolamuki na basango ya kolelisa basango ya kosala pasi mingi na motema. Basango wana ezo sala ka pasi, hein. Lobi ezalaki lobi nango vers 5h du matin oyo mama na biso Miliabel, donc 5h heure ya Kinshasa. Ona bandeko na biso mosusu o baza musika ezalaki ba 6h ba o baza peut-être na Lubumbashi ezalaki 6h, mais na heure ya Kinshasa ezalaki 5h oyo mama na biso Miliabel ayaki kosala accident oyo asalaki bandeko nanga ezalaki accident moko ezalaki grave. Mama Miliabel na ndeko moko ya mobali bazalaki gravement blessé, tokoki kolobango bongo bazalaki vraiment gravement blessé et ça là qui passe ya makasi, donc bayaki komema mama na biso Miliabel akendaki ko se retrouver na hôpital nde bisika mama Miliabel akendaki ko se retrouver lobi wana. Pourquoi? Parce que accident wana ekendaki penza mabe, accident ekendaki penza mabe kande na lobakanga moko mabe penza ya makasi, ezalaki accident ya bien te, donc ezalaki accident moko, donc soki nzambe te tolingaki to ya koloba awa mama Miliabel aza lisusu na biso te. Sikoyo kande boyo kaba rumeur ezotambola o mama Miliabel akufi, mama Miliabel akufi na ye te, aza na ye na bomoi, aza na ye bien, eza kaka moyen na tiela bino ba vidéo ezate pour que, parce que ma vidéo na ye eza na mwa makila bino moko boyebi ka YouTube na ba makambo mosusu alingaka te. Donc moyen nga pe de mon côté na sala autrement ezate yango kaka na lingaki na ya ko partager na bino ka ndenge ba rumeur ezokende. Mais ebele ya batu ka nde bayebi déjà bino moko boyebi mama Miliabel auto ko sala accident, ba rumeur ezotambolaka, ba rumeur eza mwa ebele concernant surtout et encore accident ya mama Miliabel. Il paraît que eza na mutu oyo aza na sima ya accident oyo, eza na mutu oyo aza na sima accident, mutu oyo asalaki ke non accident esalema. Donc selon ba information tozozwaka mutu wana azalaki ta déterminé alimusa mama na biso Miliabel, mais eye kosala que accident wana eye koboma ye te, mais plutôt eye kaka koningisa ye tokoki koloba bongo. Alors la famille avant ngana ya koloba na tiela bino nanu ba maloba awa ba quelques maloba bolandango na bukebi nga ya bino mama Étoile kande to mesana na ozonga na nga sima pona komeka koya kosolola sur dossier accident ya mama na biso Miliabel bisika eutaki nani mutu aza la base ya accident oyo, la famille pona bandeko na biso nyonso asika. En tout cas soki nano s'abonner te na osenga na yo s'abonner, soki nano commenter langa vidéo te commenter, partager, aimer vidéo et que ça la malamu tolanda nani. Fait 20 ans de carrière.
C'est incomparable, papa. Ouais, c'est vrai. Donc, on compare na répertoire, Seigneur Léa Saïlanga, répertoire riche, il y a plus de 200 chansons et il y a tout les Congolais, na Afrique. Je ne me vante pas. Je suis parmi les meilleures chanteuses africaines, pas congolaises. Nazali polyvalente. Il n'y a pas de photos. En tout cas, il n'y a pas match, papa. Oui, bien que les Congolais, tous en moi, tous en abo sous-soli. Avant de comparer locaux, et ça, le comparer moi, ça métis noir. Ba beauté mon côté. Au niveau comparer, Moutasali 43 ans de carrière, na Moutasali 20 ans. Et ndenge mon côté. Si quoi, les Camboyo ya kikoko, je suis fier parce que bao bazali bazana ba 25 ans, 30 ans, 40 ans, so bati bango na ngam tonana 60 ans. Na liaka bango mabe, nazali. Naza en forme, ba mekanan. Oi. Zala. Vetage. Moko la tango, abina nango pendant 3 heures de temps. Tatika vetage. Ya sapato na vetage. Na ya sac. Donc classique. Donc il va comparer na chanteuse mon côté na Congo démocratique parce que je me vante par rapport à mes œuvres, par rapport à mon répertoire est très riche, papa. Plus de 200 chansons. Na moi na 5 asoko au tia roemba. Na ke Nairobi et sur wapi na lobaka par rapport à ba œuvre na ngai. Bo silikate bozo silikani na zolo ba vérité. Pour nini Congo démocratique to lingaka vérité. Na zolo ba vérité. Et ça vérité papa. Kamata banzembo nanga na yemba nyoso tu banda 82 ti lelo tiango botiango na Google botina nini na yembi tellement ebelé banzembo moko polyvalente nzembo moko métissage na world naza na rumba naza zuku naza salsa naza kana zali polyvalente donc na yemba ka ba rythme nyoso tu boko comparer ngana nga mutu moko te bo basiliki bon waneza etalika bino ngana za kuna te ngana zo milobelanga yo pe soko moni olekinga tia ba œuvre na yo batala banzembo yo za nango o yembe bele vana na bito abatu ngana za na za mutu moko na finga ka batute na tonga ka batute na kena ka mbeli tout droit na zolo ba vérité papa bino so boza bana ta ngana bana carrière bobota magina nte mais boye ko kuta banzembo nanga ezo yemba mezo na ba fête beta tina ba fête beta kati ba Kenya ba Tanzanie ba Uganda partout ezo beta siko est-ce que bato na babi ba lekinga bazwa nini libaya batia nga fulani na lekimbili ya bena zo beta na Nairobi batu baya tonga fulani na tiliba na zo beta na Tanzanie batu baya force artiste za nini ozayo moko tilibaya batu batondi baya ko tala yo force artiste oui yamone za force rochero atsekinga afungoli nganzela alakisinga nzela pendant 6 ans ala tikinga na fulami atikinga penza ndeke alobi mama osokoli nakei ti lelo na zo sala eza te ba ko comparer nga mutu ko comparer nga ba na ba chanteuse étrangère o ba sala pena ba musique ya makasi ba yembaka makasi ba binaka makasi neti nga so na zo bina na force raté donc ezo nzoto ngebu ezo kaka lokola pose yango moko na force raté ezate bana nyonso ya ngai ba chanteuse nyonso ya mike na linga bango makasi ba Tatiana Cruz ba Claudia Bakissa ba Lorette La Perle ba o mususu nani Faila Rebochulo donc bana ngo na linga bango makasi déjà na lula ka bango ba kitoko baza kitoko ya bana wana siko na lobaka ezanga nini kaka basela bango banzembo moko na linga ka pe Barbara makasi Barbara Kanam na ba bisou donc mutoko sela bango ba parolier a bien bazali ebele il faut basala bango banzembo bien o esengeli mwasa yemba a papola a fiakola pena mibali ko fiakola mibali bien oui nzembo soko sali mwasi il faut esimba na ndenge ya voix na ye pour esa la succès ba chanteuse bazali na bango ngana na minimiser bango te ngana yebi bateau ba minimiser ka bateau ngaza genre wana te nga za faiblete na mayo faiblete o bakendaka so lingo ko sala nini ba dossier na yo ake kuna ke ko benga kuna te bo pesa bango ba visa te je le sana yo
Koko moko akala, koko akala. Azana ba cheveux gris partout. Tozo que nous soit nini visa. Donc il faut période où on a au corona, tu que nous a visa na ya Suisse. To komi kuna na Gilles la koti kuna. Mais on est consul la Zokamwabi. Mais vous les Congolais, on ne vous comprend pas. Qu'est-ce qui se passe entre vous les Congolais? Pourquoi vous l'ingangati? Tala tatoyo, tala kokoyo, koko pena koko, tala basu qui a grise partout. A qui kuna ko yebisa, bo pesa bango visa. Ya musicien pe? Musicien ko? Oh. Hein? Donc wana na zo biso vérité nzamba zo talaga tata nzambe na kosite yo lingaka pe vérité. Hypocrisie lingaka te, nazo ba vérité. Tata mukolo à son âge, il ne se gêne pas. Tant au consul à mon émission, Gilles, mais qu'est-ce qui se passe? Mais puis nous, Congolais, pourquoi? Pourquoi Aïko Lokoloba qui va passer nos visa? Et ça qui sonne, va passer nos visa. Nangaina Gilles, ça n'a l'ambiance, non, n'a token. N'a Suisse, Aïko qui sonne. C'est-à-dire, il n'a pas honte. Je ne sais pas, il y a un temps pour tout. À un moment dans la vie, ceux qui âgent pour s'année, tikala sage, tikala ko pesa conseil na bana. Tikala ko pesa conseil na bakoko. Koko taka polémique ya bana mikete. Netinga, yo biso bosumo monanga na finga ba chanteuse amike. Non. Na lobaka toujours ba pesa ka bango ba nzembo kitoko parce que ngai mama na sina sali nzela. Malgré yemba na bango te pona pesa bango poa. Te soko ba ye. Te tozaki na projet mo ko sala na Rebushile, tozaki na projet wana. OK, d'accord. Oui, tozaki pe na projet mo ko sala na Barbara. Eh, Barbara tokutana mwa mingi ayebi vraiment tokutana mingi to solaka bien. D'accord. Na boité. Soko ba ye. Maboko na ngeza pour na ko boya bango te et ko sala un plus. To mono yembaki na bango pe na nzembo ya allez, Rumba Forever. Oui. Avec Amadou Diaby, tu peux essayer. Oui, Amadou Diaby, on appelle ça bisou belé Amadou Diaby, homme culturel, un grand homme culturel. Oui, ça sera toujours un artiste et musicien. Donc, na ko boyate. C'est oyebi ke tozu même les na kende ko zo visa mbalo na kende Suisse. Oui. Kaka ndengo na tindi koko wana koko. Na lingaka te botangela kanga mwana ngai ya mongala wana tout tabo koselaka fali botika pe mwana bato pe mati fali hein oui bali ko kosela ba bien comme menoir pour nous interdire vanda na yo papa vanda na yo ngana zwa ki visat menoir nga fali yaki kuna il faut pas ko kosela ka mwana bato makambo botika ye mwana bato a réussir a sali effort elle a beaucoup souffert dans sa vie a sali travail acharné quand tu fais un travail acharné, on reçoit pas résultat bien. Et ça te kakayo, fallait yé menoir. Non, ngana soit qui visa menoir ngeza ki wa. Mais après groupe ngana ça na visa à 2 ans. Ah ouais. Ben oui, ngana ça na visa à 2 ans. Na kena ki Suisse ça. Ta kena ko senga visa pour na ba nini. Tata koko wana ke su atinde su mutukuna. Oh. Mais pourquoi cela na yé moroté sur le bien? Nani? Tata ko batata ko zoba. Te na ça na ta ko so na été. Biso to za na carré na biso. Carré na biso ya lumière biso toza na carré na yete carré na banane na banane carré na nga jidi sana na bana na nga nyoso tu ba je sac ba sapayo ba o nyoso ba fololo ba nani ba voya carré na biso toza to tumula ka batu te d'accord to kendaka na carré ya batu te ko déranger batu moi je pense que tout le monde oh biso nyoso tout le monde a quelque chose ya ko pesa na musique congolaise très bien on se complète. Tout se complète. Donc, tu zali oyena oyo. Mais wana lembaka te na ebisio. Et tika mukeba beta muto na saka na consul ya nini ambassade Suisse. O wana mbalo wana kalate. Ah siko. Oya siko kaka avant que robeta Suisse wa. Oh. Donc sikoyo asali ndengo wana Sony ngana kena nga Suisse na ko beta. Aka saka na ko beta te. Na ko beta te. Pe na zungi. Ah ouais. Ça dit babiloko wana ya kokosela ka mutu kaka menoir ye wana te. Batika mona bato tranquille, a sali succès na ye, a travailler makasi, a travailler ko réussir les répéter. Ah oui, ça facile. C'est pas facile. Mais bano to ko bimisa. Ça facile tes blague. Il faut travailler. Il faut travailler. Donc ka kombo mutu moko to tika na biloko wana ya. Bongisa mikanda na yo, kokisa mikanda na yo, kende ko déposer yango, bako boya te. So kokisi mikanda do bako boya pourquoi? Ah ouais. Batika biloko wana donc mutu wana nazata na temps na été je n'ai pas le temps ngana za l'école ya fiesta moko boye pe je poussana je poussana il faut que boma moto tango bozana no boye ngana je l'exemple na baleki bazoyi na tumulaka batu te yango nazo linga bato batumulaka batu bazara na ba dépasser frontière te
baza na coin na bango pour toi na tina na bango te toke na bango epai moko te. Très bien. Parce que pema oto zo pema eza nzambe eza bango te. C'est ko banga mutu mokili te respecter mutu mokili o azo respecter yo so mutu respecter yo te la kisa ke yo za yo. Ah oui. Très bien. Toi na tina na bango te bavana na coin na bango kuna toi na tina bango te. Merci. Voilà, nabandi ebela batu biso nyonso touti kolanda biso nyonso touti koyoka moi quelques explications ya mama na biso Mbiliabel. Bandi kolanga na bandi déjà balanda mama Étoiline Ines TV balandaki déjà makamboyo. Balandaki déjà yango na solo la ki toso donc na yaki ko salela ngo analyse awa kaka na chaîne na biso. Donc eza makambo moko te keno eza makambo asika eza nango makambo asika te eza barando oyo yaki ko sala entre mama Mbiliabel na Koffi Olomide. Barando wana tomona ki mama Mbiliabel de son côté abandaki koya ko répondre côté mosusu Koffi Olomide pe akoya ko répondre donc ezalaki Iran Irak ya makasi. Alors après barando de toye komona accident ya mama na biso Mbiliabel. Tango toyaki komona accident ya mama Mbiliabel, batu ebele baye ko se référer surtout et encore na barando oyo ebandaki koleka entre mama Mbiliabel na Koffi Olomide. Batu ebele balobi ke non ndenge za boye mutu aza à la base. Makambo o nyonso ya yo o nyonso ezolekaka. Selon ba explication ya batu o eza Koffi Olomide. La famille to mekana ko solola. Toyebi ke makambo ya barando eza barando moko ebandi lelo te. Biso nyonso toyebi ba musicien na biso depuis batango akala. Bazalaka kaka batu moko ya barando matakita. Bazalaka kaka ngande na yebi koyemba onde asala kiboye. Donc makambo penza ya barando eza makambo ya lelo te pe eza makambo moko te keno ekosila lelo. Biso moko to omona awa ba Koffi Olomide na ba héritier Watanabe. Barando matakita to omona biso nyonso awa ba feregola. Barando matakite. Donc makambo barando eza makambo te ke non yango wana mutokoki kolata motema mabe pour que aboma moninga. Je ne pense pas. Wana penza na nzondi mananga te. Eza kaka tokoki koloba ka ba plan ya nzambe ye moko. Parce que ndenge toza boye. Ata ba mama Mbiliabel wana baza batu moko baza na ba bitumba ba famille oyelandaka bango. Eza bongo. Ti ndenge bomoni na carrière na yeti lelo carrière na yezala kaka ya komata. Vous pensez que mama wana atikala koleka na ba bitumba te. Aza mama moko pe aleka na ba degré ba bitumba. Aleka biso moko to mona ki awa na pesa ka exemple. Ezala ki concert ya Werason. Werason akendaki ko beta concert. La famille ezaki ya koyinda. Akoma ki kuna bilamba ya ba danseuse ba ibaki yango. Donc RK kalingi ayemba. Batala bilamba ba danseuse ezate. Donc bitumba ezalaka kate ke non epa ya ba chrétien quand tozana ba mama leur mbongo bango ba yozo kendo yemba de bitumbe yaka te bitumbe ezo yaka partout ezo landaka pe ba nyonso. Alors yango wana na côté ya mama Mbiliabel bato ebele basala ka ba accident ba kufi. Mama Mbiliabel aza muto liboso te ko sala accident aza pe muto asuka te. Alors botika kozwa makambo yo boya kolatisa ngo Koffi Olomide eza kaka barando ce qui est normal batu nyonso basala ka barando na bango barando wana ebandaka barando pe esilaka eza te ke non parce que basala ki barando boya kolinga kolatisa Koffi Olomide ke non Koffi Olomide eza la base botika ba makambo wana biso ba congolais tolingaka toujours et encore koya ko exagérer. Tozalaka kaka batu moko ata soki likambo eza kaka ya muke biso tolingaka kaka toya tolinga tolakisa ke non biso nde toyebi biso nde tozalaki na situation wana eza na tire biso ba congolais ezo sala ka pasi ya makasi na minute oyo toza batu moko totia mama na biso Mbiliabel na ba prière toza batu moko to soutenir mama na biso Mbiliabel toza batu moko tozala wana pona mama Mbiliabel mais tozala batu te ke non oyo nde mataki oyo nde kitaki ekotikala kosunga biso ata na eloko moko te nga yango kana oloba. Parce que déjà bambutu ya makasi ezo salema a somo. Encore congolais ye alingaka toujours place moi likambo amuke kaka ezali. Ye aya kokoli sango ezala neti likambo moko munene. Wana nde ezalaka. Congolais azanga ka likambo te. Congolais azalaka kaka soki moi likambo moko boya muke ka ebandi. C'est fini. Yako yaka na ba exagération. Yako yaka ka o kutu balobaki boye. Kutu basala ki boye. Kutu ba mataki ba kitaki.
wana penza ezalaka nde cop ya congolais. Congolais azaka mutu moko soki amoni kamwa likambo ata place likambo eza te ya kolinga kaka aya kocréer likambo, aya kocréer problème, aya kocréer dossier, aya kocréer affaire, aya kocréer situation circonstance bandeko nanga. Wana penza cop ya makasi ya congolais. En tout cas bandeko nanga na minute oyo toza batu moko tosunga mama na biso Mbiliabel sur le plan spirituel. Na ba côté nyonso moral tosunga ye tozala batu moko teke no bisika makambo ezate biso to linga koya kotia makambo ekozala bien te. Mais tosunga mama na biso Mbiliabel ya koloba keno ndenge eza boye de son côté avandi alobi en tout cas peuple congolais elinganga makasi. Mais ce qui te cause la kabatu, yenda lobaki, yenda mataki, yenda kitaki, yenda salaki boye. En tout cas, to sunga mama na biso Mbiliabel te. S'il vous plaît, totika ba oya lobaki, oya salaki. Ko swana ya Koffi Olomide na mama Mbiliabel eza ko swana moko eza nango normal, eza barando eza nango normal. Musique etambolaka bongo, musique ekendaka pe bongo. Tokoki koloba te ke no bango nde balekisi. Mama Koffi Olomide alekisaki. Batu nyonso babe banaka. Batu nyonso baswanaka, ce qui est normal. Alors to linga koya ko exagérer ba ma dossier awate, to linga koya ko exagérer ba makambo awate, mais tozala batu totala ka musika, tozala batu totala ka ba makambo susu ke no mutoyo esalaki boy mutoyo, c'est tout à fait normal. Combien batu na ba famille na biso basala ka ba accident? Combien batu na ba quartier basala ka ba accident? Wana nyonso to lobaka ke no ezaka Koffi Olomide. Ezako Koffi Olomide te. Eza batu mosusu eza ba bitumba famille batu mosusu eza ka ba makambo ba réalité moko boye e komeli bango. Donc accident eza eloko moko eza nango naturel eza bongo biso ba congolais to mona kaka mabe. Voilà suka na biso yango oyo, permettez-moi surtout de vous dire bye.